députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues des grands qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolona député bon début des semaines et pas na bino nyonso tout bino batu bolanda kabiso lobi to monana kité balobi ezalaki Father's Day ezalaki jour ya ba père merci na ba o nyonso ba kanisa kingai merci na ba o ba souhaita kingai. Et mais ça a été confondu. Bamsu bamoni angolo ko l'anniversaire, bamsu bamonité. Ezaka kolobake. Tozaba tata yabana, ezande mukolo yaba papa yabana oyo et salimaki. Masolona député. Masolona député bande konangai tokolobela rapatriement ya relique ya Lumumba na Kinshasa na Congo pendant que son monument a été replacé. Congo Airways est allé chercher et l'inu ya Patrice Emery Lumumba. Kuna équipe ekoninga na masolo masolona député bande konangai kabundi wale salobi atei na tenue militaire. C'est parti dans tous les sens, qui sont pour, qui sont contre, qui s'abstiennent. Bao bazo critiquer, bao bazo benge tintin, bao bazo lo makambo to zolinga yango wana ba mususu bazo tala na musika. C'est dans cette émission un supporter à Cotina Stade pour réclamer la paix. C'est un petit jeune que je connais. A réclamer paix na est ya mboka Makila et Gangi. Makila et Gangi bande konanga ndenge tozolo ba docteur Mukwege a telemeli makambo ezo salema. Il n'y a pas que lui. Kabundi wale sapé a telemela kiango. Il ne faut pas basimbi sabiso touche bokeba. Masolo na député na lingina tali sabino eloko moko et avant que boyebi ke lelo na kozwa ba audio na bino, je vais commenter l'actualité au fur et à mesure que Bino Bokoloba ndetoko commenter pour ne pas passer beaucoup plus de temps et kosenga que te évoluer ndengwana. Na réseaux sociaux, na Facebook, na ligne Nathalie Sabino, une chose. Réseaux sociaux, bato bazaba miyibi et je suis obligé de vous faire remarquer ça. Il faut Nathalie Sabino et loko. On m'a envoyé un audio wana, je pense nazo bandanango d'ailleurs avant que tokende naba makambo misusu soki na lingi na tela bino audio oyo avant ezapo na kokebisa bino parce que batu bazwa escroquer batu bazwa arnaquer batu ezana batu bavandela kaka koyiba mais je suis obligé de vous mettre au courant de ça. Mais en attendant que Natia Labino audio, na lignina ramasser un peu rapidement cette actualité. Congo Airways ekei kozwa relique ya Lumumba na Belgique. Nous saluons comme ça. Je pense que kokipe koza la voix ya kobima na biso na liste noire. Parce que kozanga compagnie d'aviation stable, viable. Tozandenge wana to komi même komema ba Rwandair ba komi koya awa bazo boma biso bazo piller mboka na biso tozo zambongo tozo bakisela bango. Sur le plan sécuritaire, il y a eu des choses qui se sont faites na biloko wana. Voilà pourquoi bande konangai Éthiopie soki botali bazaka na richesse ni bazaka na avion wana. Ezo pesa ba total musala bao bazo nettoyer bao bazo sala boye soki otali même tangu ba tchela kabiso ba image ya Éthiopie na ba compagnie na ba avion tangu bozali kolo ozomone loko ya malonga te bazana ngolo kola biso le Congo a tout. C'est une question d'organisation. Les lo compagnie qui et avion na biso et qui kozwa relique ya Lumumba ya bino yango. On est content pour na likambu one. Likambu oye tali makambu ya est. Bokomona en plein match, c'est un jeune. A koti pour na kosenga kinya tangu batu bazo sepela wan ya koti. Match est télémi. Il fallait qu'il fasse passer le message.
Trésor Loa, qui passe comme un animateur du côté de l'équipe congolaise. Effectivement, là il doit y avoir un arrêt. Il y a un intrus sur le terrain. Peine dans l'Est, la République démocratique du Congo. Le message est passé. Le message est passé. Ah là là, c'est émotionnel. C'est vraiment émotionnel. Il a fait passer le message. Il est entré pour dire que la paix à l'Est de la République démocratique du Congo, il a pleuré. Il a pleuré. C'est émouvant. C'est émouvant. Christian, c'est émouvant. Oui, à l'Est de la RDC, il est en train de faire passer le message. Merci la réalisation. Pour dire que même si on joue ici, on ne peut pas accepter une partie de la République soit menacée. Ah, il a passé le message. Il faut le laisser sous les applaudissements du public. On peut lire paix à l'Est de la RDC. C'est le message clé. C'est ce que nous voulons. Message élique. Ce n'est pas tout moment, pendant 7 ans, publier, ça va dans tous les sens. Tolobite ke mutualiate. Tolobite ke omelate. Mais tika longola quand même statut à fait oyo. Eza koloba ke makambo wana etalingaite etalibino moko. Eza malamu te. Nous sommes pendant les temps, si ça ne dépendait que de moi, tambo. Pas musique et amakas. Moutou aye penza sentir que Mboka est kimia. Si ça ne dépendait que de moi. Je salue les pasteurs Kabundi Walesa. Ata ceux qui moutou koloba, l'antipathie et la sympathie sont naturelles. Mais il a fait passer aussi na sens na ye message. Et message wana lekisi et lekinango. Il faut te sentir que la question Isaiah Félix était. La question Isaiah Basodate. La question Isaiah Ngai, Isaiah Yu Isaiah Batunios. Voilà place Ngai na kumisaki vient nga Martin Fayoul. Ata ceux qui des fois ba récupération politique et ba tendance politique et yaki koya. Mais le jour que Martin Fayoul est sorti, bo santaki que Makila et Gangi. Nous sommes pendant le temps, il y a que la politique, il y a la partenance. Nous sommes pendant le temps de nous regarder, de nous tenir main dans la main. Kobosana, kotala ba oba en face. Mais na koya ko corriger aussi une chose. Et pendant ce temps, ezana batu balingi ba simbi sabiso touche. Tango bozo bimana ba machete ao, tozo luka ba Rwandais, te papa. Bazo luka ba soda ya ko recruter. Ceux qui ozana posa ya ko bunda, kende kota na armée, kende ko bunda na est. Biloko wana c'est une manipulation, bande konanga. Bomoni ndenge na ebisaka bino tango babimisi eloko moko wa babimisa ki communiquer moko ya ba F de l'air entre guillemets, batu bazo poster ya ona lobi. Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre que o eza manipulation bazo luka raison ya ko brandir? Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre ça? Mais vous restez là-bas, vous partagez tout. La même chose. Bomona ki mutu moko yewana. Nasombi miela. Kende na este papa. A mutu ya yoko papa miela azate. Il y a les armées. Ezana ba professionnels batu batanga kobunda. Le militaire. Oui, les soutiens ya peuple tozana ngo posa. Mais pas ya buzoba ya modèle wana kobima. Namoni bato bato baye na Yesu ni dibu ba bimina macheti bazo contrôler bato. Mais attendez. Ogoye ba bato ndeni. Morphologie. Donc bino bandi ko juger bato de par morphologie na bango. Boni bolingi bo simbisa biso touche boyi. Cette démarche c'est contre obiso tozo sala. Yangona lobaki na bino. Quand j'ai commencé à mettre cette tenue pour nous soutenir FARDC, batu bazalaki na nuté. Tant on a lancé SOS Makile Gangi, batu bazalaki na distraction. Pour le moment, c'est tout le monde. Oya Bengi, oya Tcheki Tunga Kuna, oya. Ça se fait dans tous les sens.
même bateaux qui ne sont pas capables de faire parvenir au bako récolter, bisika biso tozoluka. Tout ça pour créer un embrouillement. Toyebi ba joueur na ba jeune na bango. Toyebi ba joueur na ba jeune na bango. Parce que mutozo sala vous sentez tant aux hôtels et longia mutu même tant wazolo aza même pas touché té. Et c'est comme ça qu'on va vous escroquer. Na prédication yaye walesa ya lobby. Alobi na batu bokeba na makambo ya koloba. Oya za Rwandais, il faut to papa ye machete to sala boy. Walesa akebisi bandimi, akebisi ba obalanda kaye. Il faut on doit tuer tous les enfants qui naissent récemment. On doit jeter les nouveaux-nés, les garçons, on les jette pour les diminuer. Ils ne se multiplient plus. Parce qu'ils peuvent faire coalition avec nos ennemis et venir nous contacter. Et lorsque notre pays, il y a les mots dans les mots. Satan profité. Le diable s'infiltre. Et lorsque le diable s'infiltre, jalousie. Il y a la jalousie. Tel que nous jalousie. La jalousie. La richesse à cause de notre richesse. Jalousie. La jalousie. La puissance à cause de notre puissance. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'on les tue. Qu'on s'infiltre parmi eux. Alléluia. Amen. De façon que bima balongwa bakobazoka kana ba place wana bazwaka ba richesse bakamata ma aéroport na kati ya mboka batia aéroport ezoya kozwa biloko na balie na bango na si bazoya kozwa biloko bazokende na biso tofanda bambula basali stratégie ya kotiele biso bato ya ndenge na ndenge bagénéraux bato ya ndenge na ndenge na bamosusu na kati ya badouane basala wana bazwi mbongo bakende yango basala likolo bamosusu bazodirige biso na se ozosala mosala ozolia te ozosala mosala ozojuire te bana ya 8 ans bazokende kotimolaka kozwaka to bamiete bato bakotrafaye bazozwa eloko te biloko nyonso bazokende na biso mpe tobanda kotala tobi tokosala ndenge nini Nzambe aza na ntango na ye. Nzambe ayokoloba sikoyo bokamata mboka bozongiselanga nga moko nazokita mpona bunda bosepela mpe na richesse. ebale kosala ke stratégie ya bana Israel na Egypte basala bamisala ya makasi batonga bandaku basala babiloko balemba atata bazotia bana na kati ya mai nde sika Moïse ayaki kobima koyebi histoire bazotonga yango nde banda kosalema tozosala misala bandaku ya minene okomona kaka bana na Kongo bazotonga me okende kotala bato mosusu nde bakolo bandaku Mukayeti, bato bazosala misala, tout c'est trop. Zaba babite boka matamboka popesanga, nga moko pe na kokita, pe na lobela pe bino. Iso tozana bokozi awa te, eza ya lola, ya solo. Mais lokola tozo vivre na mokili, tokontima te mboka entoko bénédiction ozamba pesi yo. Bato mosusu bayaka kozwa, bakende kenango. Naba mindele na sima, naba tu na sima. Biso totikali sans allié. Allié nini tozana ye? Allié o tozana ye? Kaka Yahweh. Kaka Yahweh. Kaka Yahweh. Allié moko tozana ye. Bako kozana na baleko kumisa. Mais allié wetu. Jésus-Christ de Nazareth, allié, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Attends, combien? Allié, mon corps. Allié, Amen. Jésus-Christ, notre allié. Jésus-Christ, notre allié. Amen. Comme ça. Quel est Jésus? Comme ça.
producteur ya ba matière première mission tozana batongi mboka lokola poto budget ya tubangoka mike koleka ya biso toza wana ka kotourner tuba budget or que richesse na biso soki to exploiter ya toko kosala fois 50 ya budget. Osofanda na frontière ya mboka osomona ba matière première ndenge sobima ba camion na ba camion esika ezo dimana tumanda kwa babele ba bafani na ba chef kutume bafani école était bazo salelo mon côté bazo bimisa ka zambi ka ezo bima des milliers de camions ezo bima na frontière bazo so ba diamant bazo kende na ba avion bazo kende botikali wana bazo chaka musonye bazo kende yotie musapina so toi zan yakumbani kaza mboka na bino ezaliwa neti na ba est wana babanda kodirige we pa batrani baétranger soki gouverneur esaliere balongoli ye na baétranger. Impossible. Vous allez vous retrouver dans les pays ici, mais même à l'est de notre pays, l'est du pays a été dirigé par les étrangers. Si le gouverneur qui est là, s'il fait quelque chose de mauvais, on les limoge par les étrangers. Et ce sont les étrangers qui commandent. Non, c'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh Seigneur. Israël. Dieu a suscité Moïse. Lorsque Moïse est venu, Dieu lui a dit, va-t'en, dis à Pharaon, ce peuple-là, il s'appelle Israël. Israël. béni par Dieu. Les gens bénis par Dieu, ce sont mon peuple. Nous avons sillonné dans le monde entier. On n'a jamais trouvé des personnes qui prient plus que les Congolais. Non. Nous sommes les peuples de Dieu. Dieu m'avait dit à la montagne, Kabondi, voici l'arc-en-ciel qui descend. Votre pays a été transformé. Le pays va changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse est parti. Il a dit à Pharaon. Pharaon a refusé. Dieu a dit, laisse mon peuple s'en aller. Il a dit, je ne peux pas laisser. Moïse a fait des démonstrations que vous connaissez bien. 9 démonstrations. Pharaon endurcissait toujours son cœur. Salut ton voisin. Dis-lui, laisse-le endurcir son cœur. Mais les jugements de Dieu existent. Dieu a dit finalement, il continue à endurcir son cœur. Aujourd'hui, je vais la prise de finition. Prenez petit agneau. Vous allez le manger au soir. Et vous prendrez le sang. Vous appliquez au linteau. Vous appliquez aux 2 poteaux de la porte. Et moi, Dieu, je passerai. Je descendrai. Je vais juger leur Dieu. Salut ton voisin. C'est le moment. Ton Dieu va descendre. Ceux qui te combattent. Tu as lutté ton seul, tu n'as pas pu. Maintenant c'est Dieu lui-même qui descend. Explique-les bien. Explique bien. Explique-lui bien. Tu vois, tu as trop combattu, tu as lutté toi-même. Papa, expliquez papa, tu as beaucoup lutté. Et maintenant, c'est Dieu lui-même qui prend la décision de descendre. Il descend à ta faveur. Et il va juger leur Dieu. On verra maintenant.
en tant qu'homme de Dieu, ngai pe nazoloba yango, nalobaki pe yango, il ne faut pas tokene na nzela oyo tokosimba touche. Na moni ba vidéo msusu bazo partager bato ba kanzungu wana na ba mwa machine. C'est quoi ça? Boni ba théâtre boy. Boni ba théâtre boy. Ce sont les gens qui travaillent pour l'intérêt à Batouane. Ils n'ont aucun amour pour leur pays, pour la patrie. Je vais vous dire quelque chose. Après une petite enquête que j'ai menée, n'a constaté que Tango Balobaki ont fait la mutualisation entre armée rwandaise, ougandaise plutôt, armée congolaise. J'ai découvert que la plupart des Abasodango Batinda qui ce sont des Congolais. C'est comme ça que j'ai découvert. Ba Congolango ba forma bangwe pa banane. Mais quel est le message au ba pesa kabango? C'est ça. La plupart, ce sont des Congolais. Mais formés na ba Ougandais ou ainsi de suite. Mais le problème maintenant, il faut se poser la question sur le message. Sur le message, ni bazo pesa bango. Total la bande konangai. Parce que si on ne comprend pas, c'est compliqué pour nous. C'est compliqué. Quand on vous dit qu'il n'y a rien à espérer à Kinshasa, vous espérez le comme mon côté, vous devez vous organiser, ainsi de suite. C'est le discours bazo pesa bango. Beaucoup espérer le comme mon côté na Kinshasa, vous devez vous organiser. Bomoni ndenge tozaboye. D'ailleurs Kagame wana bozomona azalaki kaka awa biso to sala. C'est le discours bazo laver bango cerveau. Mais bande konangai boyo kangai. Bazo sala ngo pona bolamu na binote. Bazo sala ngo pona bolamu na binote. Bazo sala ngo bazana intérêt na bango ya kozwa ma mise. Lelo na kolobela d'ailleurs makambu ya bakor. Ozomona batu bakor. Mais avant na lobela bakor, tozona nous message. Il y a notre prix Nobel, Dr Mukwege, sur la situation à l'est du pays. Et ce qui s'est fait ici à Kinshasa. Anisi, likambo kote libiso, likama otozana kat nango. Et sengi penza que Congolais nyonso na et pas nyonso Congolais azali. Ayeba d'abord que et sengeli mutu na mutu a respecter moninga. Et sengeli que la vie humaine est à la préserver. Sok to bandi makambo ba tramotina ndenge na moni yango na ba vidéo. Ngana lingi na loba. Boyo kangai. Mutu a kosi bino ke bozo ba machette. Bo banda contrôler ba voiture na Kinshasa. Bobanda contrôler ba faciès ya bato. Muto a kosibino aza ennemi ya Congo. Boye ba libela ke muto a bisa kimino ke bozwa ba tramotina yepe aza na complicité. Na sengi bino pardon. Pardon. Botika roloba makambo ezanga tina na ba réseaux sociaux. Ba vidéo ya ba violence. Botika ngo. Et que la biso kaka nde violence. Ce qui monto abimeli moninga na tramotina. Tozana ba konzo ba ko pikisa ngote. Aiza passe na motema penza. Ngana kanisi na moment où agresseur à Rwanda. Ce qui par exemple balingi ba exprimer colère na bango. Ba ko sala ngo mais ezala pacifique. Ba ko sala marche pacifique. Ba finga mutute. Ba nyoko la mutute. Makambo kozwa ba tramotina ezalate. Ba ko senga ke mabele abakoko na biso ezala respecter na mutu nyonso. Mais baba na makambo ko finga batu ko nyokola baninga ko zwa ba tramotina. Wana bo bazotala ba vidéo bazokanisa ke. Donc vraiment ba congolais mayele zakate. Po wana eza je ya ba ennemi na biso. Pardon botika makambo wana. Ce que mtu asengi clean 1 million abatu ba kota na balabala pona ko lakisa mokili mobimba ke
en tout cas toko ndimela te mutu aya kozwa mabele na biso mokili ekoyoka nga nakanisi ba leader d'opinion boyebisa bato baza na kati ya ba parti politique na bino na kati ya ba église na kati ya ba association na bino boyebisa bango ke toza na ba soda batika ba soda bakende na bitumba bosambela bango botindela bango biloko ya kolia bosoutenir ata na ba famille na bango. Yango, combien j'ai toujours été fier de ces grands messieurs. Docteur Mukwege. Heureusement, l'obiango pe na lingala pour que boyoka. Eza banguna na biso bazo arrêter stratégie pona biso batu toza na raison toza la na tort. C'est ça la démarche. Parce que c'est établi que le Rwanda qui s'est caché a bimi na poisa. Alors tout ça la ndenge ni pour que nde ozomona batu babimi wana bamikangi bilongi na Yesu ni dibu bazo tambolaka yo Rwanda za wapi bobi misa bango tokoyoka te biso tozana démarche na bino wana te. Les Congolais ne sont pas des sanguinaires. Ba Congolais bakataka batu ba marché dité. Eza esprit na culture na bango bokomemela biso yango wate. Je vais parler des accords bande konanga. Discussion ezali les politiciens qui aiment bien récupérer babandi wana. Non, Félix a signé les accords. Félix a signé les accords. Bangonde ba signé qui les pouvoirs en place pour ne pas organiser les élections. Na lobi bovanda. Bovanda boyo kakasoni. Boyo kakasoni ko? Boyo kasoni. Yango na zolo bana vie na ngali sanga. Bonganga. Na lobi vie yoko loba te. Ne pensez pas que batu babosani kaka siko. Yoko loba te vieux. Otika ki biso na combat. Ok, bino nebo signa ki bakor wana na Rwanda. Je vais mettre le professeur Kalele qui explique autant d'accords qui ont été signés. Suivez-moi attentivement cet élément. Boyoka, quand est-ce que les accords ont été signés? Oh, bah, accord. Mais attendez, vous pensez que tout le monde oublie l'histoire? Suivez-moi ça. Le 12 mai 2012, il se tient une réunion à Rubavu. Rubavu, c'est au Rwanda, frontière avec le Nord Kivu là-bas. Des ministres de la Défense congolais et rwandais. Ils signent un accord. Dans cet accord, les deux parties conviennent de ce que les armées rwandaises peuvent entrer au Congo et surveiller les 9 frontières de ce pays. L'accord existe. Nous en avons des copies. Le 18 du même mois, de la même année, le ministre congolais et le ministre rwandais des Affaires étrangères se rencontrent à Kigali. Ils signent un accord. Dans l'accord, ils acceptent que les services de renseignement rwandais peuvent entrer au Congo, sillonner toute la République pour assurer la sécurité. Ils le font chaque jour. Nous avons accepté, pendant que nous dormons, les autres circulent, repèrent les sites miniers, contrôlent nos frontières, sillonnent tout le pays. Enfin, c'est-à-dire pour l'exposer, parce que les données, nous en avons à revendre. Vous connaissez
le fameux accord du 23 mars 2009 entre le Congo et Kundabatware, le CNDP. L'accord reconnaît aux Rwandais le droit d'être congolais et de participer à la vie politique congolaise, d'être candidat et d'être élu. Nous avons signé cet accord. La partie congolaise a été représentée par M. Raymond Tshibanda, à l'époque ministre de la Coopération, et Obasanjo, qui était témoin de la communauté internationale, lui a posé 3 fois la question. Est-ce que vous acceptez de signer un tel accord? Il dit oui, 3 fois. Obasanjo a réagi, votre pays aura des problèmes. Voilà. Accord yake, ba soda ya Rwanda bakota air balingi. Ba service ya renseignement, bakota na Congo nenge balingi bazo baluka. Ba soda ya Rwanda baba na ko surveiller les 9 frontières ya RDC, signé en 2012. Félix Azalaki wapi wana? Azalaki na statut ya député. Oh ba invalidaye. Azalaki na statut ya député, oh ba invalidaye. Wana bango ba keko signé entre le ministre. Ndeloko biso to boyaki loi d'habilitation yango wana. Soki tango yoki profa lobi wana ezaka entre ministre ya défense na ministre boy, entre ministre ya affaires étrangères na ministre boy, bazo kenda ko signer ba kotisi ba militaire, ba kotisi ba nini. Ils ont signé des accords comme ça mboka na bino moko. Et bolingi bola tisanani chapeau. Boy ka soni. Et ba vient nga ba lisanga tous ces gens là qui parlent. Batika biso na combat oyo bakei. Et quand on signait ces accords, bino bozalaki na bango. Et to signé après te bino bozalaki na bango. Bien ngali sanga longola ka munyere. Aboyi kolata yango. Et vous nous prenez pour qui? Lokola batu kaka, to uti koya, to ebe loko mokote, boko saka kosaka bozobi mabasanto. J'ai dit ceci. Discours mutu mokote azoluka ko glisser ce qui n'est c'est faux. Batu bazo banga ba élection ba yebani. Même si il y a élection lelo, bino tenge bozolo bona bako nena voter bino. Era ngwa ko tricher bozaji ko tricher eleki. Nena voter bino. Nena voter bino. On doit organiser. On va salango pour organiser ba élection dans les délais. Bino ndebo kena ko signer ba accord. Le prof Kalele là, il vous a dit Sony. Et vous pensez que on ne connaît rien. Bandeko nangai, nalingi na bana kozwa ba audio na bino, mais nalingi de to bandana oyo likamuna ebisi bino. Barnaqueur, bato bazo ibaka bato. Ba créer page Facebook, bokomona bakomi eloko wana na tieli bino. Eliezer Ntambwe Poti. D'abord bakomi komo nanga mabe parce qu'il n'y a pas de crime parfait. Ceux qui botali na profil, batie image ya tokomi wapi télévision, bazu image ya Etienne Tshisekedi batie kuna. Et bazo tindela ka batu ba invitation. Vous prenez un témoignage, na lina kebisa bino, ezali ngai te. Nga d'abord na Facebook na publier combien de fois? Combien de fois par an? Nga nazaka publier te. Et nazalaka pour te batu. Au lieu de publier, na benga kango vitrine. On ne ba sanduma ba tele makana ba vitrine na poto. Ndenge tozala kana bangwa na Kinshasa ba tele makana ba balabala awa na butu ale ba ke ba telemi ba tikali presque mutakala. Ce qui moni mutu atie botebo ya publier aluka ka ba client za vitrine. Voilà pourquoi moi je ne suis pas trop permanent na Facebook. Nazo banda ba audio na message parce que za message ya okebis.
Nassima Nango, je vais vous expliquer. Bonjour Papa Eliezer. Bonjour Moi, maman. c'est Mamie Odiel. Oui maman. Je ne me connais pas, mais moi je vous connais parce que je vous suis souvent. Dans votre émission, il y a Tokomi Wapi. Alors, on a qui demande Oyo, je suis à Lubumbashi. On a qui demande Oyo et pas à la garçon. On a qui les à Tindi demande. Et surtout, c'est l'indimi. Et puis par après, la conversation sur Tindi Lio. En fait, c'est juste pour te dire, na groupe na bango ba arnaqueur ou baza ko ba combat bateau, bazo ko salir na les réseaux sociaux. C'est juste pour vous informer, Yaya. Donc voilà, Natindi je suis pour Tanga et ça l'a bien ma place. Merci. Voilà. C'est ça le message. Boyo kasiko après kotanga message mais ce qui est curieux nazo mona bana misusu baya ko sala test pa nangai ba mususu ba travailler ke pa nangate et nazo mona ba photo na bango ba travailler ka misusu pa nangate nazo mona ba photo na bango. Boyo kasiko abandi ko komela bat. Bonjour chérie. Bonjour, merci. Comment vous allez? Dieu fait grâce. Ça va. Vraiment, tu restes où? Yalobi Lubumbashi. Ah bon? Tu fais quoi dans la vie? Je travaille. Comme quel genre de travail? Dans une société minière, mais je suis caissière. Ah bon? C'est une bonne chose alors. Après, et vous êtes marié? Déjà? Non. Et toi, c'est qui? Il dit, oh sérieux? Moi, je ne suis pas encore marié. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Vraiment, c'est très bien. Hein? Oui, tu es déjà mis au monde. Ceux qui ont comment tu as déjà mis au monde, habité. Bon. Pourquoi? Et toi? Non, pas encore. Pourquoi? Si possible, tu peux m'envoyer une photo de toi. Babilo Kwango Yango. Tala, ngana zolo bana batuboy. Omoninga. Ngabo zomo ngane lungia ndengwana. Ngana zani lungia ndengwana ta. Ngana ne lungia ndengwana ti. Ezana batu ba créer ba page Facebook. Bazotinde. D'abord ngana kutinde la mutu invitation de. Nasina kokisa nombre kala. Naza saturé na comment peut-être ceux qui nazo luka mutu insister nde na longoli mutu moko na tie. Et puis je ne suis pas trop Facebook parce que buzoba eleki. Hein? Je ne suis pas trop Facebook. Donc, Nalingati kana ke bisabino, na bisabino que ezana batu qui utilisent les noms des gens. Moi, page Facebook wana ceux qui compte Facebook wana ezaya ngati. Donc, nalinga na bisabino ndengwa. Nalingina zoasiko ba audio na bino ndenge toyokana ki kelelo lundi tokozwa ba audio na bino tokoka kosolola comme d'habitude ndenge tosololaka parce que la différence entre masolona député et que biso tolobi bino pe bolobi ainsi de suite, c'est comme ça que toko faire marcher évoluer notre pays. Je vais prendre le tout premier message, c'est le message de qui? Bonjour Papa Eliezer. Bonjour. Papa Eliezer, nalingina lobaboye. Oui. Tuji tuimba numukana bwanyi mampinga et tu courage ku du mampinga tu souhaiter bien ce tout souhaiter abi alors que président kena wanju kumbusha ba infiltrer ba du monde moi armée wetu tu. Uju mwana que non tozo travailler dans le vide. Hein? Jiba njoje jija kubikila ba peuple situation uju compliqué mais malo ajenze ka mwishi président que nous maouimana ya shibwa ku dénoncer ku yikila ni peuple to c'est quoi au juste? Situation wa Rwanda okaji compliqué malo tutumva ma plan B à préparation idi Kagame préparé vraiment mais quel nous akuila tout? Hein? Quel nous akuila to mbwa chingani hadi président mo mwana ke situation wakoji abiki le peuple tête tout du ko kubwa kujangaje peuple ngayenda jangaje mo malo hein? Voilà, c'est ça un peu. Merci beaucoup ndeko alobi na chiluba alobi que tokoloba ndenge nyonso tozali ko soutenir mais esengeli chef de l'état akoka ko mobiliser ba toi se prononcer
là-dessus. Tozwi ndeko mosusu. Bonjour, bonjour, Mwana Kololo Pango et les Tambwe. Ezanga lisusu Wayo Papa Yakanda. Bonjour. Monsieur M.S. Selemani Bundolo Wakonda Biparmo Kanda Makila Egangi Papa Désert. Makambo oyo tozomona na Congo mikolo oyo. Soki Félix akie kokutana na bato wana na bakambo na bango kuna ya Nairobi o basoda baya. Soki basoda ya Rwanda baye na kati ya Congo. Soki basoda ya Uganda baye na kati ya Congo. Tokoloba ke Félix nde aza mutu azotrahir biso. Eza makambo akoboya automatiquement et carrément. Yango wana. Eloko mususu na lengi na loba. Tozalaka na général moko na kati ya Congo oya tanga na Chine. Kombo na Joseph Kabila. Contribution nini apesi na Congo, contribution nini apesi na armée ya Congo, ye soda ya makasi. Ye China Rambo. Kirambo na yeza kaka ya mandefu ya pembe ubie kirambo na yeza kosalisa bitumba. Na sena akotaka te. Armée asalisaka te. Ata eloko moko azosalisa na kati ya République. Ye ancien président. Tomonaka ba Obama soki likambo za na Amerika babengaka bango bazalaka wana. Tomonaka ba pays ebele ata wana Afrique du Sud. Ba Mandela tango bazaki na bomoi batikeli ba président bazaki koloba liloba. Na lelo tabumbeki azoloba liloba. Azoloba liloba pona na gouvernement na ye. Tozala bato ebele bakalima mutante bango nyonso wana balobaka pona mboko yo. Me baza ba président lisusu te. Me oya biso ngana moni kosilisa makambo nyonso baferme oyo Kabila iba oyo Lubumbashi abenga kashamata eza kombo rwandais esika ya miliki bon il faut eloko wana ezaki ya Mobutu ya Cascade na colline ya Cascade na mukwe na wana eza ya yete bangombe oyo azoloba na ferme kuna ya na Katanga bangombe wana ezalaki ya Lito Moboti ya SGA batika kuna na Kundelungu babengani bato ya Mobutu bazwi biloko wana ekomi ya ye kingakati wana eza munene ye akomi chef coutumier il faut bakata azwa kaka concession soki 4 hectares ekoki na ye oyo mosusu ezongisi bato bilanga na bango na biloko na bango bazali kosala kala. C'est ce que j'avais à contribuer. En tout cas, général wana tomona ki général na ye akota bitumba. Ça c'est la terre en vie. Ati ya vie na ye na bitumba ya nani ya STT tomona. Soki te en tout cas yende azosala makambo wana. Et puis ba généraux wana bazana kati na basoda nyonso wana. C'est le temps. Merci beaucoup. Makila sie gangi eganga. Merci beaucoup Papa Nangai. Je pense que makambo toloba kizakia que mutunyonso a ça la sa part l'implication de tout le monde et cause à la malam parce que poebi nyonso ezo comme la biso lelo des fois bato le koso ya pouvoir qui vont là-bas qui vont négocier qui font des choses avec eux. Moi je ne sais pas tous en de comme ça. Bonjour Doko Lézère. Bonjour. Na ligito yeba ba infiltrer bazana boka. Le service à Nerbarco confirmé. Pourquoi FARDC a retardé pour qu'il ne vérifie la parcelle ou en assure réellement bah bête rwandais bazana boka bah lingi soki bazali pour bazala likambo bon to panzana ah na boko bendengeni ou bazala corrompu yango Papa Nanga omoni même temps où to lekisi message à docteur Mukwege zaya que ezana ba service habilité ba ko sala ezabi so mon côté to bandi ko bimana ba macheti tozo lukate ezala kandengwa na te tozo ande umsusu. Ouais, bonjour Ndeko Lise. Bonjour. Dangana tuna boye. Koeba est-ce que embargo d'armes contre Congo et si la tu es akaka embargo d'armes parce que ndeto buna boye ce qui toza embargo d'armes est impossible. Tolonga ba M23 to Rwanda. Merci. Merci beaucoup. Je ne pense pas que tu as un embargo. Embargo va pesango pour les groupes armés. Mais bango ba groupe armé on dit bazo zoaka possibilité. Et ce qui m'étonne, je suis en train de vérifier une information. Oyo na yo kaki pour ba yesa kinga que ndenge tozolo baboye tango bazwa ki bunagana. Tango bazwa ki bunagana
bazwaki bunagana kaka boye pamba te baye kozwa bunagana char wana bomoni carburant nde mutu esilaki ngaitambwe nazo vérifier na osala commentaire sikoyo te parce que soki nasali commentaire sikoyo ekozala mpe eza lokuta bayebisi ngai ekobima ndenge mosusu nazozwa mutu mosusu. Eleze ntambo mbota na yo papa ndenge nini na bakokolo kuna ngai na mboka na biso Congo mbote Mamchabwelene na California na Zalibé Mamchab na lobi na yo boy independant biso tozali tosenga ki independant mabe tango bakenda ki table ronde kalonge na kasavuvu balobi tutikana na bamindele Lumumba alobi te batupesha biso dependant ejimatra yangwana pasi nyonso tozala komona boye soki tutikalaki na bamindele tozalaki bien. Lumumba alandaki biso te na mbujima ya abumi biso abumi bato bakoti na ndako ya nzambe ya bonzolo abumi biso makasi na basi na bana na kati ya hôpital oyo basi babuti lelo na baza na zimi Lumumba abumi biso biso baloba tozalaka kaka na pasi tozalaka na muntu aza kolobela biso te. Nzambe apambola yo mokolo ya lelo merci nzambe apambola mpe basoda na biso baza kolala na zamba mokolo na mokolo apambola bango. Merci Mamchabwelene abimisi kaka ya ye histoire alobi Lumumba nda yala makambo ya independance ojimata et puis wana kasavubu na nani Mamchabwangu watangi oyo kasavubu na kalonji mulopwe bake balobi totikala na mindele. Merci beaucoup Mamchabwelene tozwa ndeko mususu. Bonjour, mwana Kolo Lopango. Bonjour. Ndengo sengaki mutu nyonso apesa point de vue na ye. Po émission eza biso nyonso. Pona ngai namoni eloko eza wana fo batia na frontière. De 9 frontières toza nango il faut batia ngo bakanga ba frontière wana nyonso batia ngo mire ya monene et puis basala route moko monene ba soldat na biso bazala wana comme ça ekokanga monoko epai na ba Rwandais na ba voisins mususu toza na bango ya mibale ambassadeur rwandais il faut azonga akende pa na bango biso tobengisa oyo ya biso comme ça makambo nyonso wana esila parce que bakomi kosakana na biso trop nyonso wana balobaka yango depuis longtemps et le président de la république azwa ngo en compte makambo nyonso ezoleka parce que l'élection ezoya nakanisa à réfléchir 2 fois. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Nalingi tozwa ndeko mususu. Ndeko nani, voilà. Oui, bonjour ndeko Eliezer, ezangai Kalofis Kalostar. Vraiment zamba batela yo na makambo tozo sala ezomonana parce que bato bavotaki yo babwakaki bavwa na bango ti. Bavwa na bango ekenda na place où ils ont mérité qu'il fallait aux alawana parce que aux a député complet na makambo sala tozo mona député moko te lelo a côté li mapebo ya fongoli munoko ki yo asala face na ndeko Eliezer eloko na lingi na tone eza bo ndeko Eliezer est-ce que président Félix a se préparé qui bien na makambo oyo a lobana na Kagame ki soit je vais la guerre totale ou la paix totale. Est-ce que Makambouana ezalaki ya solo? Parce que Tomonia ou Atango alobaki Makambouana 2 jours après ou 3 jours Kagame a changé militaire naye bateni abimisu soki 500 militaires force spéciale naye 500 militaire a poussé bango pembeni ya Rwanda soki 500 soki 1000 soki 5000 na zoyi basusu te a poussé bango pembeni ya ba frontière na biso. Est-ce que ezalaki réponse te oyo Kagame a pesaki président Félix soki alobaki ya solo que soit la paix totale ou la guerre totale? Mais pourquoi
président Félix azo continuer na makambo ya ba diplomatie. Il fallait na minute oyo tango amonika Kagame asali bongo, il fallait ko sensibiliser ba population na biso, peuple na biso, ba militaire soki ko yinda na Rwanda yinda mbala moko tala bazui Bunagana yangwana un village en plus na ba groupe rebelle na Rwanda na sima mais toujours ko kozwa yango te. Ça fait une semaine yango tozo kendi ndeko désert. Est-ce que président Félix a se préparé qui avoir aloba makambwana ou pas? Merci beaucoup Kalofis Kalostar. Nalingaki nazozela makile gangi na yo Kalofis kosuka ga olobi o keina yote. Mais nalingina répondre yo. Makambo ya ke chef de l'état lobaki en tout cas ngana yo kaki angote lobaki je veux la paix totale ou la guerre totale. En tout cas ngana yo kaki angote. Ça c'est un. De deux. Kagame ko changer tenue ya ba militaire, a changer ki pambate. Tangu bakangi ba militaire ezalaki preuve bakangi ba soda na ye awa. Ndi a changer une stratégie ya koluka soki ko wanga na soki ko sala ndenge nini. C'est ça, ngape natalisa ki bino na lobi. Bolanda batu te bazolo bake tozana ba soda te, tozana nous avons de militaires. Tozana ba soda. Na tela ki bino ba petio ba commando bien formé par les Britanniques. Ezate ke to tinda gabatu, bazo kende ko formé bangwe pa banguna na biso. Tel que je dis là, bazo lo banabatu. Tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Non, on n'attendait rien de Kinshasa. Bakopé sabino loko mon côté, bomoni biso toko sala boye, boko remplacer. C'est ça les discours. Bo s'organiser na ndenge na bino yake, bo tika la koto. Heureusement que makila ya bande kona biso à est. Ils a makila ya ba congolais ya makasi. Yango wana bazo résister. Ça c'est la question. Dossier à Bunagana na lingana lo bangote. Mais je suis obligé de vous donner la vérité de ce qui se passe. Ndenge tozolo ba Bunagana ezana maboko ya ba M23 ezana maboko. Eza totalement na maboko ya ba M23 te. Ba M23 basala stratégie na ba Rwandais. Pona okota na Bunagana, oza obligé à koleka na Uganda. Uganda balobi tosalaki mutualisation des forces. Tozana bangwao. Bango ba fongoleli batu wana bakoti bakatisi. Et puis place wana ezate ke ezalokola place ni exemple ni na kopé Sabino ya oyo ezaya bien. Na habité ezana ba frontière moko soki okomi même na Tshisekedi. Oui, okomi na Tshisekedi. Donc okomona que ozana Congo Zambia yango izalia. Donc boza presque place moko. Ezalokola na Goma na petite barrière. Dis-moi ce qui va émission de koyeba ke Rwanda yango ndako ezana nini. Ezana ba frontière ya ndengwana, des places wana bango baya. Maintenant comment ils ont fait? Ce n'est pas que ba M23 na ba Rwandais bazo contrôler Bunagana nyonso mobimba te. Les FARDC bazana parti au bango bazo contrôler. Je suis obligé de vous dire ça pour na quoi peser bino quelque part. Bango sko basala ndenge nini? Bazui côté à ville, côté administration, bakangi kuna parce que ba pesi mu Congo, eza presque eza lokola batu bazana Uganda. Baza presque place moko yake. Soki FARDC a beti Masasi. Masasi wana ekosuka wana te ekokota na Uganda. Alors que ba Ugandais bazo zela bazo a raison yake. C'est parce que ba boaka ki pa na biso, c'est parce que ba lobaki. C'est là que notre armée est en train de travailler. Batouana, ce n'est pas que Bazaso Guinée. Baké comme il collé. Au moins, ceux qui se servent, ils n'abattent comme des boucliers humains au balobak. Balingi ba beta yo oji mwana oche boy. Pour que moyen muto beta yo ezate parce que moi na zawan. C'est la même chose que Bango Basali. Ils se sont couverts à Ouganda, Bazakuna. Si les FARDC est en train d'étudier comment faire pour les déloger. Se coller vraiment à Ouganda. Dès que Babeti pan et kokota kuna. Comme ça, Bango Bazo a raison. C'est ça la difficulté à ce niveau. Je suis obligé de vous donner cette version-là. Pour Batobeli Baïbiangote. C'est pas que notre armée est faible. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Moto Zawan. Surtout, armée n'a pas cause la caca. Soutien Oyo. Batikala jamais commune.
yambala oyo bandimi que ba congolais ba ko créer kozala bomoko. C'est là que j'ai dit au lieu à kobimisa ba masete osala kabote bokozwa une décision bolobitala et loko nyonso ya ba rwandais to ko sombate économie na bango kokita parce qu'ils ne vivent que de nous. Bopesi ndengo wana olia ko banda ko luka bobandi ko luka batuna ba macheti botika makambwana biso tozo luka mbongo awa ya koka omoni docteur Mukwege alobi soki ozana pose ya ko soutenir pesa mbongo tika ka ko loba tozo ndeko mususu. Bonjour ndeko Eliezer. Bonjour. Ngai Lambert Pongo awa na Zambia awa. Oui. Nalingi naloba muke tozana bitumba. Kongo eza na bitumba. Sikoyo namoni ba jeune ebele baza wana po bazoloka musala. Ba volontaire baza ebele bazoloka musala pona nini babandi nanu kobenga bato na yebite nazotuna est-ce que babandi kobenga bato parce que ba jeune ebele bazo préférer bakota pe na musala wana pe lisusu de Eliezer pe maya basoda na biso fond gouvernement achi mbongo po toza na bitumba ba jeune baza ebele so basalika appel na minute oyo bavandika ndenge wana baza na misala te il faut ba bongisa paiement bacha mbongo ya Congo yango ezokota na mabenga ya bato ya miyibi wana ekota na armée ba jeune bakende babunda ata 5 millions de jeunes baza prêt pona kokende kubunda na Rwanda na Uganda pe ya mibale ngana moni président Uhuru Kenyatta azobenga président Félix Tshisekedi akende kuna pona apesa ye ba homme baya ko soutenir bitumba wana Uganda na Rwanda bakozala na kati obien ndenge nini biso moko ba congolais tubunda bitumba na biso nde contribution nazalaki nango yango wana monsieur Eliezer Nzambe apambola yo na musala oza kosala. Merci. Merci beaucoup papa nanga. Makambo wana lisolo yake bata misolo ebeta makanam. Moi je suis député. Budget ya mboka la bonne partie ya mbongo bimakana mboko ezokende na armée. Eko zokende na makambo ya sécurité. Bako sabinote. La difficulté zande égoïsme ezana ba chef mususu bazo zwaka mbongo bazo lia. Il y a eu ce débat. Le ministre des Finances Atali Sabino Tala au Taliban montant au Simbi Moutou. Mais ici la motivation et parce que il ne faut pas trop décourager Batou pour Nayango, mais sinon c'est que je vous dis que il y a une détermination de la part du gouvernement, de la part du chef de l'État, mais surtout il y a peuple congolais. Jamais et salement il y a unité à modèle. Ce sont ceux qui sont à Goma. Bazo kende kuna bakokaki koloba mo voilà moko biloko akolia utaka kuna lokola bango bayeba ko perturber bato ainsi de suite. Mais ozomona détermination. Bangone bako banga ke bakoya kokotela biso na butu baboma biso parce que za place moko muto akokota. Bazo banga te, il y a cette détermination. Voilà pourquoi je n'ai cessé de dire aux gens bo pesa mbongo to kende ko assister ba déplacer na biso. Tikaka kotala biso lokola likamu na biso. Beaucoup de gens qui ont lancé Awana Kinshasa m'appellent. Balancer yango, je connais, je sais. Beaucoup de personnes ont raison. Ngai nazo mona tena kozwa $100 na tena poche na ngai ya likamuni. Tozo ndeko mususu. Bonjour, mon Kololo Pango ndeko Eliezer. Bonjour. Papa biso batara Maréchal Mbaimbo papa kino toya kuna kutongo oya boye.
patino lelo tozala kaka libanda bamboka tozali oyo tozokende wapi tozotravaye te tozosala te tovai na bandako baolobi nini depuis oyaki no lelo solution ezozwama kaka te tozosenga kaka lisungi mpo te tozonga mwa misala na biso mpona koleta mboka Kongo. Yo mwana kolo lopango te papa pourkua yo tika mabele na yo mabele ya papa na bateka yango makambo ya lemba yimbu bomonaki distance na salaki na sima nango na ye kobenga ba responsable na bino oyo bozana bango na pesi bango oyo ezalaki makanisi na ngai na oyo balobaki bazongi na ye kobenga bango pour la deuxième fois parce que tozaki na nzela ya trouver solution ba été. Mais ce qui se passe na lemba yimbu, je suis obligé de dire ça ici. Bokomi divisé, ezana ba mususu basi ba keko yokana, ba signé, ba yokani, ba zui par na bango. Ndenge bozawan. Alors que je voulais que na unité na bino, to trouver solution libela ya dossier wan. Hein? Bozana ba chef na bino bazakuna. Place ba vandi wana ba miyebi ba yebi nini bazo sala. Boza divisé ba mususu basi ba kei ba yokani ba sali ba arrangement na bango na ndenge na bango. Moi, j'ai fait ma part en tant qu'élu. J'étais venu. J'ai appelé les ministres. Il fallait qu'il quitte un ministre de l'Agriculture côté Kuna et Panabi. Et ça pour nous aussi les salicamans. Donc comme il faut bien abattre, tous à disposer, tous à boiter. Voilà. Je pense que le message oyo et que comme là yo parce que dossier à lemba yimbu, j'essaie de le dire. Ezana biloko batu baza honnêteté pourtant on a benga ki bango to solo li c'était provito ya kokuta na lisusu pour trouver solution. Bandeko wana bayete na komi koyoka ke bamusu bakendaki bayokani na mfumu bazui ya bango par bamusu bakendaki boy ainsi de suite. Moi je fais ma part et ndenge nazolo bawana nazolo bango na télévision c'était prévu na kitana ministre de l'agriculture pona tosi lisalikamwango mais namoni bakolo likamwango neti bakomi ko sala ba négociation symétrique na banko. Voilà. J'ai fait ma part. Na lingito zwande komsusu. Bonjour, Pokolo Lupango. Bonjour. Oazo benga eza lizo na parti ya Cape Town. Pwena nga eza nini? Na pesi lungunya na papa Mboso Kodia. Alakisi vraiment makila ya Congolais et Gangi. Réaction. Oh, excusez-nous. Wana eza ko sakana na ba Congolais. Jamais à minimiser les efforts à la population à l'Obakeno ou dans moins de 3 mois balatisi bato bateni bakende na guerre. David abundaki na go. Na minute voire même pour un jour na ikre batonyo bazo salvar même pour une semaine à mebi komanye bunduki akei na bitumba. Bino ba député ba mususu baza contre les efforts à président de la République. Bozolo bato zalaini mais les gens qui travaillent dans le gouvernement bazo créer division à ba peuple. Deuxième point. Bondi maté armée étrangère et Kota et Debiso. Ce sont les mêmes gens. Yoka bien. Bondi maté to senga monde mobimba. Atinde la biso manduki. Même chose que les Ukrainiens bazo senga manduki, bazo senga effort militaire te. Batinde la biso manduki, biso moko to bunda. Parce qu'à partir ya kosenga ba militaire étranger, ndezo sala c'est comme si Congo azana armée te. Ba oni bazakuna ba 25 ans, bazo yiba ba minéraux, ba place nyoso, bazana ba matériel avancé, bazo détecter ba place ba diamant ba nini ezali ba keko vanda kuna. Alors tant que tu komi ebele na flow bako longwa biso to senga bondi mate. C'est pour ça la pourquoi bino ba député bokangi ensemble et pourtant tant ya guerre bino boza deuxième force ya pays bino boza de première force ya population na minute bin décision na bino bokikolo ba non te sengi parce que biloko nyo c'est pas le président ko bando loba avec le monde extérieur. Bolongo la maele na muturi ya bato biso ba congolais distraction bozolala soit disant au comité international. Comité international ezalaka te e yokaka te ezalaka pona bentere na bango bitumba nyonso bozo tozo sala boye comité international e monani
tous les Européens baza sima Kagame. Base militaire ya Manduki ba maki na Afrique par les Américains 5 ans passés et ils en na Rwanda. C'est pour cela makambo tango Kagame a réagi ka moqué France président français akitaki kuna asenga pardon. Est-ce que makambo maping bomoni banani ba fini yango boyoka kango na Union européenne. Est-ce que bozo benga comité international ni ba Américain ba nde ba bimaki ba nani ba Rwandais bandata Mobutu eza ba Américain batango ba botolaki Congo kala économie ya Congo franc congolais elikaki ba dollar please bofu tofongola miso na mincho tokozala sima armée na biso kama ni bukomvi tutapikana kama ni makofi tutakombana nayo force ya ba congolais eza esprit congolais boye ba bien. Merci beaucoup, Papa Nanga. C'est pas tous les députés. Bazo kanisane ozolo bawana. Ngai d'abord nasaki contre keto kende vacances parlementaires parce que na estimaki que ezana ngonga ote toko tika mboka wana na eta wana biso toki kopema eza malamuti. Pour preuve, ngana zo continuer ko sa musala tozo ande komsusu. Bonjour député. Bonjour maman. Honorable Élisée. Bonjour. Papa contribution nanga ezali boye. Bayambi roi toboyi te eza bien 3 millions et bimi 3 millions et bimi ozobelela butu moi mpona nzela kalamba mbuje bazokipe te car 3 millions ya koyamba roi et bimi ngobila azobina lelo azoyembela faci bazotala makambo yango te ndenge ezokende mboka ezokende okufa lelo soki bituma mosusu ebimi na Lubumbashi nde bakoya kosilisa yango ya este esili te bazo ngobila telemi azobina en tout cas eza penza mawa nzamba asunga biso en tout cas nzamba pambolo na musala ozosala merci. D'accord, merci. Papa na benga parti ya Angleterre nalandaka yo butu moi 3 millions wana ezosala bato pasi ebimi mpona koyamba roi este bato mosusu bazolala libanda bazozanga na place ya kobandela na place ya kosukela en tout cas nzamba asunga yo na musala ozosala zamba mona yo insistance nanga ezali 3 millions ane ebimi bakosala nzela kala mambuji te ozobelela butu moi zamba pambola yo merci. Merci beaucoup maman nangai bokoyoka pe budget koya kobima ya Lumumba aw bokoya koyoka budget mususu kobima donc on est comme ça bato bazo vivre na ba cop tous on est comme ça. Bonjour papa Eliezer s'il vous plaît nga maman Adrienne okotindela ngai kombo ya mutu oyo akoki ko réceptionner mbongo mpona ba FRDC s'il vous plaît papa parce que nazeli chancela atindeli ngai kaka te ti lelo oyo mbongo nazotambolaka nango ti mbongo ngo ya kokwea s'il te plaît papa olobaki ete toloba na yo otinda numéro oyo ya mutu kotindela mbongo après tosali capture ya écran mpe totindeli yo nga nazozela maman la Nzungu Adrienne merci beaucoup. Merci beaucoup maman on atindeli yo numéro kombo ya collaborateur na ngai oyo okoki kotinda na kombo na ye tozozwa ndeko mususu. Mbote ndeko Eliezer. Mbote. Ngai nazokamwa mboka na ngai wana ndenge ezotambola. Nazoyoka ba monta minene gouvernement na biso ezobimisa. Oyo ezosunga peuple congolais ata na eloko moko te. Arrivé ya roi belge na mboka na biso ya porter biso nini po bimisa ba 3 millions po na kei na ye. Bobosani ke 3 millions wana ekoki soutenir armée na biso. Bobosani ke 3 millions wana ekoki kosala 3 km ya nzela na ville ya Kinshasa wana. Totiki ya roi belge tokei na kei yango ya lino ya Lumumba. Kaka na tango oyo guerre eza na est toza agressé bino nde moma bomoni akende kozwa lino ya Lumumba. Yoso to wana poka kambongo ebima bato basakana nango bato base retrouver. Wana eza kozwa mboka na biso na valeur te. Tokei kuna na makambo ya koya ya pape na Congo. Toyoki deja bambongo esi ebimaki. Il semble esi ebimaki yo moko lobaki yango bato basalisi ba tricot. Bambongo ya ndenge wana oyo bamoni ke ba intérêt na bango eza na kati nde babimisaka mbango. Biso antake ba Congolais toza na
pasi makasi na mitema na biso nde makila ezoganga na ndenge moko ya mabe nalandaka yo makila igangi biso nyonso makila ezoganga mpona mboka wana me toza na eloko ya kosala te toza na badirigant te na baintere na bango mpona nde babimisi mbongo budget yango ya mboka bozwi soki 5% ya pamba nde bopesi na armée nsima ekomi makila egangi bato bakotize bato yango bozosenga bakotize baza na eloko nini salaire nini yango malunga bakotize mpona armée neti bamisusu oyo bavandi na bamboka ya bapaya awa sadisa soki badiplomate baza na 6 mois impeye me ozoyoka meme baministre yango bazokosa bazoboka lukutaki baza na nyongo te 3 mois ya 2020 na milicho lisusu 3e mois yango oyo nyonso tu wana bomitunaka te bavivraka ndenge nini ata soki bato baza na posa ya kokotize bakokotize na nini makila ezoganga ya mboka wana me toza na eloko ya kosala te Nzambe ye moko ayebi mpona badirigant wana ye moko akoprendre bango en charge bozodistraire biso na bapolitike ya lukuta nyonso tu wana baintere na bino mboka eza agresse mboka eza na guerre mboka nini yango oyo basilisaka guerre na mbongo ya cotisation nayebi yango te kaka bino badepute nde boyebi na parlement kuna badefandraka mpona armée te mpona baintere na bino nsima ekomi makila egangi bato bakotize na mbongo wana mpo bazwa yango wapi nayebi te. Merci beaucoup maman moto abimisaki makila egangi ezanga moko nabimisaki nga moko naza modèle napesaka mbongo nanga maman et puis nalobi tokoloba te koloba que mboka nini basilisa bitumba na mbongo ya cotisation eza engagement ya mutu ngana lobaki na bato il faut mutu na mutu akende na front na ndenge na ye awa makile gange za koyeba ke soki oza kongolo koyeba ke bana na yo bazokufa kuna je sais que bino boza ba diplomate place bozali bosi bobengi ngai pona ba doléance na bino mais tango bosengaka oya bino pona tolobela bino eza pona bino bo se retrouver pe bolia na bino na basi na bino na mibali na bino, c'est ça. Mais ici ce sont les gens qui défendent l'intégrité. Makile Gangi, j'ai lancé ça, et ça un acte d'engagement yaba congolais. Ndenge oliaka wana okufa kate. Moi ça bao bazaba déplacer bali à paix. Parce que même la Bible dit ceci, celui qui n'est pas fidèle dans des petites, celui qui est fidèle dans des petites choses en sera dans des grandes. Et là que pour ça muto apesa mbongo za mutema maman. Eza mutema. Ce que vous allez le côté, oui, vous allez le côté. Okoyi bate parce que biso to lobi Makile Gangi. Makile Gangi ngata monde mtu na bimisha. Ngande na lancer Makile Gangi. Ce qui a eu Gangi te. Makamunyo sozolo ba ya ba mbongo. Ngande mtu na loba chao. Je parlais du montant qui a été déboursé pour naké ya pape. Ya nini? Ya roi. Na lobeli ya pape. Na lobeli peko pezo salema na oya Lumumba okito na Mpolo. Dis-moi olobananga ngai maman na prêchaka par exemple, je peux vous balancer. Ça c'est moi en Bujimaï. Pesa moninga sourire. Pesa sourire. Pesa moninga sourire. Asepera au mera la mo. Hein? Dans le souci de venir en aide à la population vulnérable, l'honorable Eliezer Tambwe est censé donner sourire à sa base. Idéologie Eliezerisme. Pesa moninga sourire. Pesa sourire. Pesa moninga sourire. Asepera au mera la mo. Pesa sourire. Pesa sourire. Tango etuluku ya bato
nécessaire de la population. Lopango, honorable Eliezer Tambo, les jalons de la presse congolaise. Pesa sourire, pesa sourire, bamokuna pe sourire, basepela baumela na mokili. Bosolo nde moko ya bakalite na yo, yango okoya kolatisa mabe elamba. Mwana mokolo lopango, honorable Eliezer Tambo, les jalons de la presse congolaise. Pesa moninga sourire, pesa sourire, pesa moninga sourire, asebela aumela na mokili. Pesa sourire, pesa sourire, bamokuna pe sourire, basebela baumela na mokili. Ozala rejeté na famille to na na nyonso tu wana nazaka na sponsor te. Ceux qui n'a pas ici $100 sur les $10 que je peux avoir, yeba ki ndeko oyangai. On a estimé que nyonso toko tike la l'état. Na bamboka oyo za développé. J'ai répondu à un jeune qui m'a écrit en Angleterre. Il faut quelque part là te vouloir. Mutso ki avani na mboka mupaya, azo sala musala bazo kata yembongo. O ba pesa ka batu ya social, eza mbongo ba kata ka batu qui travaille pour na ba pesa batu misusu. Na yo kakateke, le gouvernement fait quoi? La même chose sous une autre forme. Heureusement, Dieu m'a fait grâce. Il y a Kengai villageois. Na tamboli quand même, je vois ce qui se passe. C'est comme ça que Ngana kena kokanga ba photo na ba monimate. Mais quand les Congolais donnent, contribuent là-bas, bazo revendiquer te. Na mona ki mutu moko aye na aéroport na Roissy Charles de Gaulle, aya zana test Covid te. Il fallait avions okende. Il fallait que ça lisse rapidement. Rapide. A foutu 250 € pour que ça ait test rapide. C'est ça, maman. Je suis d'accord que bazo futabino te zana bao bazo ko sabino, mais tout politicien n'est pas tout celui qui fait la politique to zanenge mon côté. Ngai tambwe ne place bato baloba nazaka orgueilleux. Ngana lobby. Yo oye o mesurer nga lobby monsieur tambwe voilà, toi tu ne fais pas ça. Ce qui Nathalie Sio en Mbujimai, Nakotalisio à Goma. Je ne suis pas élu à Goma. Je ne suis pas élu à Nord Kivu. Na sala ngotangu volcan Salemaki. Na sala en le 8 mars na keko fete na bango. Na se ambula na lobi bokota ba lobi te. Tolingaka komona yo. Kokende ko fete na ba mama lokola yo.
personnes avec handicap. C'est quoi? Ntango buku ya badokuye bazoto mbongo tope minzata ya biso honorable Eliezer descend tobe descend ayeba nini ezokisa yeba le vrai défenseur de la population. Yitambio batu beko na lo sabibu osolo nde moko ya bakalite na yo yango okoya kolatisa kopelamba mwana mokolo lopango honorable Eliezer Tambo les jalons de la presse congolaise. lelo nazo sala démarche parce que nakenda kokuta ke degré ya cécité batu bazo ba misu ya bana ezokufa. Je suis en train de me battre nake ko poser problème na so tango nakenda na conférence jusqu'à ce que batu ba intervenir. Je pense que musala auto sala kayangwa on doit prêcher par l'exemple. Awa eza obligation te maman ceux qui osana ngo pesi. Même ceux qui ont un boy pesa, il n'y a pas de problème. Makile gagne zanga itambu mutuna lubi. Narobi ke makile gagne. Yanga makile gagne. Makila ya bao bazo manifester gagne. Je pense qu'il fallait quand même moi précision. Eh maman, parce que nengo zolo bela wanga nazo comprendre yo. Ozolo ba pona kanda ya ndenge bazo futa bino te bino bozaba diplomate bozana bamboka ndenge bozali oui. Eza pona ba futa bino ko vivre. Et tolobela kabino. Mais ce qui est zupene gomususu, ça la paix que to soutenir. Ce n'est que justice ça. Tous en gomususu. Bonjour, Ndeko. Oui, bonjour. Donc, Ndoba tout de la voix, Ndeko, merci beaucoup pour notre temps. Merci beaucoup. Moi, personnellement, je me combat. Aux journalistes convaincants, Banda Kala. Depuis aux acquis, je ne sais pas, aux jeunes Mbala Kala. Donc, je me rappelle, et puis, Natal Soka Kandekoulézé, Natango, Bakendaka, Bakia Poti, Bakendaka, Genève, oui, très bien. Tant que le monde qui cherche ça, candidat favori, c'est là, Félix. Naïbaka, Nabenaka un téléphone. Aux allants qui à papa. Tant que monsieur Faou va s'être écrasé, monsieur Faou, la bien encore, le baba, quelque part le malheur est bon. Zambé moi et tout à l'heure, on est que Makambo. Donc, c'est réservé trop. Na Makambo, mais au mieux, la vérité belle. Merci na sagesse na yo. On a le bras actuel. Au moni, le lot, moi, ce blanc, il a ce qui va vendre même trop. Bazo déranger so Félix atem poto bonisa bango oyo salamate depuis kala oyo ba kabila ba memela biso système ba infiltrer Congo. Donc moni nzamba bazo confondre ba bango bazo bondisa bitu bazo bato momo na minute je sais na toza uni au moni que ba congolais bazo monana ba congolais solo bazo monana et je me rappelle papa Tshisekedi ya Mulumba lobaka eloko mobo nazwaki Kabila natindike contre mire natali nsima bopepe atikali nsima e lelo mpe de même yango Félix ayotyaka kambe panzu likolo lelo eya bato mosusu bazoya kobondisa ye bitumba comme baradio ya bamartin fayulu ozomona bamoïse somoni bango bazoloba bazolelo te parce que bayebi baza eloko koloba mpa ya Kagame te. Donc, Zamba zo confondre na bango, c'est pas élection de multiplier cette solution en Bokano. Donc, moi, je pense que tout le monde a Bitumba.
tolonga na tout ça qui mène à paix na est qui me kota le reste on verra ça après. Félicitations beaucoup. Nandela na voix na Ozolanda Zamba ko pambolga to yebi. Même ta Félix Azali na yebi. Aza mutu il est trop patient. Ayebi litina yo. To yebi qu'un jour a ko récompenser yo. Donc ozaloga ba vantir ba papa mon leur hôtel na vantir. Alors ça va vantir na kata Congo vraiment na kata ba député azo tsamino soni. Mais papa na vantir tout fait. Donc je crois ba tubele bazo banga élection surtout la députée Barumono. Il y a déjà tout ça sûr. Ça, je nous assure. Donc, Zamba Pambola Farde, c'est un bishop et Saroma Kassi. Il y a Kolonga, il y a vu qu'il y a Kolonga. Donc, celle contre tous. Kolonga Butumbana. Zamba Zana, continue l'Ikinayo. Bon, moi, tu vas payer les vêtements, tu vas éviter ceux qui roulent les casses, qui roulent les côtés. Non, mais c'est belé, mais tout quand tu as rapport à des sous baloba. Merci beaucoup Ndekonangai, mais aujourd'hui déjà biso 3 minutes. Hein? Aujourd'hui déjà biso 3 minutes, mais il n'y a pas de problème. Je pense que moi je l'ai fait et Nazo Salango parce que Makila Nangai et Gangi. Makila ya Bandekonanga ba kokoya et Gangi. Makila ya Bandekonanga bazali ko se déplacer et Gangi. Voilà pourquoi Tozo Bele là. Nenge Tozo Bele bien que maman lobi. Makile gagne. Maman, biso to de fatara partout. Nenge Tozo lo baboui. Bao bazana province ya Lomami, nous avons fait de démarches, nous avons obtenu $639 000 pour nabasa la érosion ya Yakasongo, o ya Inilo. $639 000 au obtenir pour que bakende ko sala érosion na province ya Lomami na chef lié. Oizo kata national numéro 2. Tozo ande omsusu. Bote honorable Eliezer. Bote. Makile Gangi yangeza na nzela kala mingi te koma na maboko na yo. Opération Makile Gangi. Tozo mona pe ya papa Molière pe makila na bango ezoganga ya batu mususu pe ba makila na bango pe ezoganga. Bon honorable toko tana na makambo etali biso yanga souci ezake mboka na biso eza attaqué par les Rwandais, mais il ne fallait pas tous focaliser car à la frontière entre biso na Rwanda. Yango wana ba contourner biso ba koteli à partir à Uganda bazu Bunagana. Honorable ministre il y a défense wana na prochaine rentrée parlementaire s'il vous plaît. Boko isae. Pour la nini ya cause à la azo arrêter ba stratégie te pour mboka za la sécuriser na ba frontière nyonso. Nzela mai nzela ya pepo nzela ya makolona mituka. Musala na ezani ni vraiment. Est-ce que vraiment Rwanda a ko ce qui to sécuriser ba frontière nyonso a ko zwa ata idée wana yokote la partir à Uganda? Même si tu as une opération, soi-disant une opération militaire conjointe na Uganda, mais il ne faut pas frontière na biso tika toujours passoire bongo. Ataku tu wenze ils la kana entrer na sortie. Mais biso mboka izaka na ba entrer. Pour nini? Donc c'est que mboka na biso c'est normal tout le bel infiltration sur tous les plans. Mutakotaka to éviter arobima mkolonini. Est-ce que bateau bayaka na bangombe wana o bakota na autant de têtes ya ngombe na banzela ba bandundu kuna bayebi suite na bango ti lelo? Où sont partis ces gens-là? Et ça lika makelele allez pour silence radio. Les lombo qui ont agressé nazo ka ke ba concert ezobetama ba réconciliation ya wenge et puis ba journaliste bazo lobelango donc ba journaliste ba Israël mutombo bazo lobelango. Mais pourquoi tu causes la distraction en modèle? Est-ce que na Ukraine oyoki ke concert ezobeta kuna? Est-ce que la réconciliation avec les musiciens ukrainiens est aussi la makuna? Pour les Congolais, biso tongi ko fongola mi soute s'il vous plaît. Toujours s'affaiblir biso moko. O ezali kambu ya kenon to kota vraiment na ba oya mabondeli ba koti na mabondeli ba oya ya ko bunda ba bundi ba oya ya contribution ba contribuer.
oyo eza mboka ke eza ntango ke motu nyonso tu mwana mboka nyonso tu azala na front na manière na ye bisika nyonso tu azwami. Merci beaucoup honorable. Pardon lekisa vraiment audio nanga oyo et ça nanga pasi vraiment. Peuple congolais toujours distrait. Les jeunes congolais toujours distraits. Pourquoi comme ça? Na lekisi yango yo pe o lekisi maloba. To lobaka 30 secondes, 40 secondes, 45, 1 minute, ça n'a pas encore passé mais yo eu déjà 3 minutes. Mais eloko ngana ko senga bino eza ke boyebi émission na biso eza émission ba responsable. Ko déplacer langage te, ko benga batu ba aventurier te za malamu te. Mais ce qui est vrai, c'est que chacun est devant sa responsabilité. Ngana zoloba bien que maman lina loba te que makile gagni makile. Oui, makila na ngezo ganga maman. Makila e gangi na lingina suki ça parce que ngonga na biso quand même les kitos ndeko. Bonsoir Ndeko Eliezer. Bonsoir. Ezangai Emmanuel nafandi na Monga Fulame. Lelo je crois dimanche nalandaki journaliste moko na télévision mais na bosani chaîne wana alobi ke amoni na zone ya Maluku côté eza na Maluku eza na zone moko babenga Mangengenge abi bamoni bataillon mobimba ya basoda rwandais bakuti deja na Kinshasa et puis alobi ke même na nini na Kingakati basoda wana bazali abi ke ezaki na soda moko oyo ameki kointeresse basoda oyo baza na kati ya Kingakati balobi ke non baye na mission baye baza na mission spéciale na kati ya Kinshasa et puis balobi ke bazozela mot d'ordre makambo boyebi yango te bosignale quand même mboka yango tozokende nini ta mosoko monaka boto fandi boye bitumba oyo mawa na Kinshasa et puis alobi ke il paraît que Sassou apesi Kagame terrain moko na ngambo ya Braza ya munene soki ya bilanga mais ya bilanga wana nde bato wana baprofite a partir ya Braza nde bakoti boye ta mosusu bino boza bato oyo bolandela ba information et puis journaliste alobi ke soki bolandeli okenda Maluku bokomona makambo nazolo basoda na bazali bazebeli ba Rwandais en tout cas yango rwana landa ko mingi te nazwaki numéro na me ya otindela bino nanu message otango bokozwa bomeka kolandela pe biloko na bokostoka boye tofandi bitumba ya kobima na capitale Pamba en tout cas tozokende wapi na barwande tozokende wapi vraiment Ndeko Eliezer en tout cas botalana na makambo oyo tamusu boko comme ça peut message au likolo bako trouver solution nde eloko nazaki na posa na yebisa bino yango wana. Merci vraiment. Merci beaucoup Ndeko Nanga na bandi tozosukisa na audio na yo. Oui, tomona c'était télévisé Kagame ya kosomba soki 12 000 hectares na Congo Brazzaville pour na ba raison nini ngana habité. Après kozwa ba millions ya kenda kozwa na Royaume-Uni ya ke azwa ba sans papier et uniquement les hommes pas les femmes amema bango lokola ya za un espace ya munene ya kutia batu tango bazui bunagana ba meki. Nous avons suivi ces reportages que je vous propose de suivre. Ayez les sous-soutés. Sur le tarmac d'Amesbury au Royaume-Uni, cet avion ne décollera finalement pas. Toute la journée de mardi, de multiples recours ont été déposés pour faire annuler les expulsions. Sur les 130 décidés au départ, 7 seulement devaient être menés dans la soirée. Mais quelques minutes avant le décollage, la Cour européenne des droits de l'homme a suspendu le renvoi d'un demandeur d'asile irakien, avant que le ministère de l'Intérieur britannique finisse par annuler le vol. Information de dernière minute, le dernier billet est annulé. Personne ne part pour le Rwanda. Dans la foulée, le gouvernement britannique a assuré ne pas vouloir se décourager et faire ce qu'il faut pour mettre en œuvre ces expulsions. Mais cette annulation sonne comme un échec cuisant pour le camp du Premier ministre Boris Johnson.
Depuis plusieurs jours, ces soutiens ont pourtant martelé leur détermination à procéder à ces expulsions vers le Rwanda. C'est un point essentiel de notre stratégie pour briser le modèle économique de ces gens épouvantables, ces trafiquants qui font commerce de la détresse. Et les gens payent souvent de leur vie. Validé par la justice britannique, le projet porté par Boris Johnson vise à dissuader les demandeurs d'asile d'arriver clandestinement sur le territoire britannique. Pour cela, le gouvernement veut les renvoyer à plus de 6000 km de ses côtes, grâce à son partenariat avec le Rwanda. Très populaire au sein de l'électorat conservateur, la mesure provoque toutefois un tollé outre-Manche. Les chefs de l'église anglicane dénoncent une politique immorale. Le prince Charles a lui jugé le projet consternant, tout comme de nombreuses organisations. Je dois saluer les efforts ya bande konangai bazakuna en Angleterre pour na démarche nous se boko mener. Ya bino yango. Je dois aussi saluer tous ceux qui sont à travers le monde. Bazo lukako utiliser comme manipuler ba carnet d'adresse na bango. Mais oya ke ba militaire ba kota ke belé. Je sais que ezana ba o ba yaya ba mususu compagnie wana tango ezaji ko ya batika ki bango bazonga kité ainsi de suite. Mais bazo miko ça parce que o ezaki chasse. O ezaki chasse papa. O yozo monde. Awa bakanga ka batu na maboko boy. O ezaki chasse. Ba komeka ils seront maîtrisés. Ne vous en faites pas. Tout ce que je demande aux gens, je l'ai dit à la télé, c'est de renforcer la sécurité du chef de l'État. Tout simplement. Parce que balobaka oyo baswana nyoka abanga katimu seleketi. O nyoka aswa abanga kamu seleketi. Eza pambate oyo balobaka yango. Pour ces gens ici, sont capables de tout. Ils ont commencé comme ça avec Mzé, babandi kuna, et puis baye kopomela biso Mzé. Kuna, on a vu les étrangers, otomoni ba tous ceux qui a nengeni. Yango na koloba. Bino ba twango bozaka proche na chef de l'État. Bino ba porte d'entrée. Biso tomona ga mokonja moko kana télévision. Yango tozwa résolution. Ya biso maele tokobana kopesa kaka awa. Soki ezama be bato bakoloba na biso ezama be, soki ezama lamba bato bakoloba ezama lamba. Bino les tout puissants, les gens qui ont été avec les chefs bamasta na yeso kinengeni. Boba tela mokonzi ya mboka. Bino wana ba commissionnaire, vous amenez tout le monde là-bas, ainsi de suite. Vous avez même eu à commencer à monnayer. Rendez-vous na chef de l'État $50 000. 50 000 balles. Pour na mutu azo rendez-vous na chef. Kana zo mitu na ngai tambu. Makambo. Makila et Gangi. Bande konangai nazo sukisa wana pona lelo. Tozana posa ya contribution na bino. Tosunga bande konabiso wana ba déplacer. Toi encourager bango boy qui même docteur Mukwege alobi l'unique façon ya kosa les aya ba machete te. Eza koluka ndenge nini ya ko assister. Lelo yayi tout le monde oyo azobenga azosenga mongo, oyo azosenga mongo. Mais moi je me dis c'est le moment d'agir. Ngana banaka nanga moko yo moko sala nini ngana sala boy na sala boy je peux démontrer comme ça. Naza eli à Kinshasa Lukungu. Je ne suis pas élu de Mbujimayi. Je ne suis pas élu d'Issankuru parce que j'ai posé des actions là-bas. Je ne suis pas élu de Kabinda. J'ai posé les actions. Je ne suis pas élu du Nord Kivu. Nga naza élu à Kasindi te. Mais je dis Makila et Gangi. Plus 243 998 311 332. Airtel Money na Orange Money. Ce que vous avez la possibilité de commettre biso, to kopé sa yo réponse, to kopé so combo parce que biso mon koto kinda na agence té ko retirer bon. Et bientôt là, je vais envoyer ce que j'ai récolté. Merci bande gonangai. Makila et Ganga, place Tozali. Mieux vaut pesa sanction na batu wana bolobi biloko na bango toko simba te toko somba te. Mais oyo histoire ya ba macheti bande konangai eza arme na bango. Ba bazo ko sabino makambo ya bakor. Le prof Kalele les a répondu.
Prof Kalele n'est pas avec Félix. Tout mon ami. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire.